frère Egola nyonso na mokili c'est salama alors même ka o eza meilleur o eza katinga a présenter on pas bato nyonso lwambo asi asala madilo asala grand kala asala taboulé asala ya sikani na ko yemba liko amatolo ebi makana donc o nyonso c'est salama ezake tout le monde a faire abaxi susu moko na zone ikolo ya stade Martyr donc ezake yepe akotika empreinte na c'est que comme un jour to komi kotala nani abetaka kitoko nani asalaka boy donc ezaka ya tous on a besoin de concurrence concurrence est dans le sens pour faire régénération na ye ba betaka le 30 juin 2022 oh tout ba tirer ba beti za ba jeune ba beta ba monter ma moto tolara tika on a paiement ba gouver mam na zo biso po boga ye na ebiti gouver na ebiti boga na ebiti na lingi kombo ya mutu kombo ne ya wa utila mboka ya kisasa kombo ne ya mama utila mais yo zo ebsanga les boga de la presse biso tout ebele kana les boga de la presse presse c'est comment na les boga on va hériter grand mouya kana pese frappe ils sont frappe na pese les boga ndo ebi mutu kombo les boga te ozolo ba dire que fiston frappe nazo ba que fiston na ebi oni ibula ngazo nsi le grand mouya ka na ebi nazana besoin ya identité normale ya mutu wana ozo pesa nde kombo ba criminel nde mutu ezaka beta boma. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle Bolandanga partout dans le monde. Merci beaucoup à toi, notre sponsor officiel Jésus-Christ. Merci à tout le monde. Bandeko Bozas Kocho Branché, Bandeko Ngarabiso, Biso Peto Ngarabino. Bon, continuez à s'abonner, vous partager, vous liker, vous commenter. Et si vous avez tomber la vidéo, vous s'abonner, vous appuyer la cloche de notification. Et chaque fois, la Biso Bandokota, ou Bando recevoir. Merci beaucoup. Bande kubozana pour na biso to ebike bolingaka biso po biso pe to lingaka bino yango tozalaka na habitude ya kozonga mikolo nyonso mpona kwa kosola na bino kotiela bino baelema kitoko oyo bosepelaka nango elekaka na chaîne na bino bolingaka mingi vraiment lelo toza na ya mpaka tokomeka mpe kosolola par rapport à makambo ezoleka na toile par rapport à nyonso ezoleka avec ya mpaka tokosolola yango vraiment sagement et lelo tokobeta lisolo ya faire egola tokobeta lisolo ya bandeko na biso oyo bameki bazolinga un peu kombouye moi journée à 24 tobeta lisolo ya bandeko na biso mosusu oyo bakatisaki déjà na ngambo ya braza mpona kokende kosoutenir roga vraiment tokobeta mwa basolo ebele toza déjà wana na ya mpaka tokomeka mpe kosolola yango. Bonjour. Bonjour tata mwasi abane puis bonjour na balandi nyonso na bike place baza vraiment star mi de 3 fois star zawana Yves Cléter mobali affaire d'homme aza donc batu tout babi ba force les revendeurs les alaga mettre zet bali bili porte-monnaie magique nyonso ekoleka mais il a mis les kati donc mobali otika moi mobali boka bwana mais non bakunda muntu bolumbuti donc bilamba ngo mayato maya moto donc tina suka vraiment tozana et puis dirango bwima mutu ya TGV charge ya famille donc na pesi ba goloa tout moté ba gladiateur ba tout ba boda fashion batu na batu na biso na tire qui va mettre cédé à lamba donc na pesi bango tumbote. Voilà bambote na bango. Merci à toi Trésor Moscou depuis quelque part. Merci beaucoup à toi Richard Mempe, merci beaucoup à Dieu, merci Maemba. Merci à tout le monde bandiko bolinganga ngana lingara bino vraiment soza pour ça ba boire ba yemba yo obengi barben ngodi numéro ezana esala bien yo moko peno bengi za na moi valeur moko boye. Vraiment na habité de na utkolo ba jana nos nanga awa bandeko na biso bon tobeta no banda non lisolo ya faire rigola parce que comme on a yo parce que comme on a déjà tout mon affaire rigola et message na yo na ba mission na biso o ba uta ko beta conscient na bango ya les 10 na les 11 les cas qui penza kitoko yo ko lobani pour na ba mission na biso. Bon félicitations na ba poulain nyonso ya papa Hervé faire rigola bakende na bango elo msute bakende ga cop makeza pour na ban examen d'état bango déjà basi ba leka ba examen d'état donc
bakende kobeta des concerts au babeti samedi dimanche donc orchestre bako regagner qui ça jeudi bakomi awa samedi donc bagolo ba gladiateur au baza partout dans le monde donc papa Safran à Toulouse ba Sam Konko babi ba force banana beyaka donc bozala là vraiment pour nous soutenir orchestre nabiso où il y a papa Hervé Ferrigola donc otoye poto excité stade des martyrs o batuno ba excité angote ba yana bango ngulu po okomo na pe moi simon na nzela alati kola mais etiki vous excité te kola ne ke na ofele mais ce ne kangi yo momo na ekolo ya donc ne papa va excité stade des martyrs na koyemba cité stade de martyrs na oyemba vraiment tout le monde est conscient na biso les gars na États-Unis biso tout le monde qui na ba image tout le monde que ça les aki nonde mais to yo komona susu lobi nango ba teli biso stade nani quoi ça les aki vide tout le monde mo ba vide to ebité wana ezaki avant to betaki des concerts to beti samedi to beti dimanche ezalaki na barbecue moko boye et comme que pokota $100 ya muke $80 eza ba prix au Michael Kutuna abeta aux États-Unis mais nazo ebisa out Michael na abeta te $80 et les mbala abeta onte États-Unis lelo eza ya lobité ya lelo DV loterie ya bato nyonso okenda poto na DV loterie na pesi bino mbote ba poto feli o na pesi bango mbote na saima poto feli moko za na chaîne na za soki Congo soki source nini na pesi mbote kumba petit on za nani za na États-Unis a DV loterie boye na pesi mbote donc miyebi da place bazami bale ya DV loterie moko chaîne Esha Ema Capital na pesi mbote petit nanga courage nzamba pambola na DV loterie koma na yo mususu kaba tonga ba DV na pesi bango mbote donc nde bango mutu basali ke ba video wana ba photo wana vide ba ni logo te et bon bango na ko sula bango na mambo bango te na obi ke ba tutu ba dans les États-Unis na pesi bango mbote ba concert na biso ezali ba réussite totale pour ça nango ezalaki Ferrigola azo forcer te makamunde ezoya muto aza ya musique ndelinga ke faire il faut yemba et non ezalaki yi azo forcer musique et comme erreur ya omona monotonie mamutu ba luka ba ta mambo na musique ezalaka te o ekoma poka ba renforcer mutu mais Ferrigola zo bimisa ba bio kaka ya sika na sika donc Jonathan Makengo prêtre na biki ya sika somme mamba sika ya mpaka to kine mo rapide na ebité kotokota na mamba stade de martyr expliquez-nous bandeko ba Rolanda biso partout dans le monde bozo organiser mamba ndengeni po to moni déjà to moni déjà ba carnaval ezo sala maikei ezongi na ba commune belé to mona ki lobby déjà za ki na limité ti ipen limité baye kasavubu baye bumbu baye selembau bakatisi bakei pen matadi kibala do bakenda ki penza to mona ki babima donc bakenda ki pe batambola ki lobby makasi na ebité bozo organiser ndengeni ne loko ngo boza to satan to zelanini o bozo bombela biso ya malamu o Ferrigola kwa osela biso na isalamati Ferrigola nyonso na mokili se salama au memaka o eza meilleur o eza katina e a présenter on pas badu nyonso lwambo ase asala madilo asala grand kala asala tabule asala ya sikani na okyo yemba likora matolo ebi maka na voix donc o nyonso se salama ezake to mona ka faire abaxi susu moko na zomi likolo ya stade des martyrs donc ezake yepe arutika empreinte na sikoye comme un jour to komi kotala nani abetaka kitoko nani asalaka boy donc ezalaka yango poto lobate ke faire za supérieur et tout supérieur et bana mukoto banutala na bino donc koto garçon et mama bien papa va emba bien koto boy ko karaboy non sentiment ya musique eza opesi biso la bonne musique bon mengo nyonso to lukisa bango moko biso to lukaka ke la bonne musique. Et si les langues ont donné son appétit. La bonne musique, tout le monde qui va concert belé betamaki, mais va concert on a surtout bito lukango tout le monde a rangoté. Na ebité est-ce que papa Hervé kozala pe bongoté. Siko yango eloko toye nango lutte contre bêtise. Eza pona makambo. Biso ye na besoin que tobimisa makambo ezala vrai. Eloko asikeza que papa Hervé Ferrigola bataringe. On tika ba empreinte vraiment ezala ke bikul masano so masombi sida otala ke. Papa Hervé Emba mututu osomba CD na ba 3 fois star mido ba Laetitia di Capen de moi tant ma otala talika te mambo ekinda normal tous on a besoin de concurrence c'est un sens pour faire régénération na ye ba betara le 30 juin
2022 oh tout batika babeti za ba jeune babeta ma monter ma moto ba jeune babe impoli ata na taxi so pas d'agent te agent ya papa leki comme si sous papa leki ya bango nyonso olobelango mingi pelo kwa moto te za papa leki na bango nyonso siko ba papa bazobeta tala mbodo pesa eko pesa die la coste kande yango oui na roba no solution souter ngana to sola mamba batu yo ngo yebisa mamba kasi alobi mambo epese kande bo benge papa faire papa leki na ye na ndenge ni la coste alingala yani la coste ngando yaza siko ngando taza lokese ngando na bwende bateka mwenche na nzela mai so banika bolobo au matabo bateka ngano ba 7000 bani siko souhaite obeta masolo ya musique tangelanga kutu héritier ko tangelanga la coste ti tangelanga Patrick Beckham Lady Maître ko tangala la coste ti la coste aza goigoy lokolanga toliaka na bakombo abatu nazo ibiso mamba goigoy fait gola oh toliaka kwa za goigoy goigoy ya kisasa aoliaka na bakombo abatu ponga na nga goigoy na kombo afe nde mutu mbaza goigoy na kombo Yesu nenga pe na goigoy na kombo afe oui vraiment to boni ba goigoy to moni awa faire gola bande ko belé ba oloba marketing eza makasi te to moni pe ba panneau ya moko na ebité est-ce que ba panneau nde osala batu ba kota to ndenge nini te mère quel que soit message on a déjà ici et comment to banda campagne depuis mois de janvier Naomi ya bazo peser déjà 1200 banderole Tarik Ngango, Vasco de Gama, Dorcas Boulokoko, Elvis Yanfou. Tout. Oh. Oye barango hein. Libéral les état d'esprit. Libéral les état d'esprit. Les amener état d'esprit. Au moni te to sola maman. To sola maman. Tika on a payé mananga. Gouvé. Maman nazo biso oh. Gouvé boga. Ye na ebieti. Gouvé na ebi petit na. Les bogards na yebiete na lingi kombo ya mutu kombo ni ya nani wa utela mboka ya kisasa kombo ni ya nani comme suma ba utela mboka ya kisasa mais yo zo ebisanga les bogards de la presse biso tout ebele kana les bogards de la presse presse c'est comment na les bogards bo ba héritier ibula grand mouyaka na PC mbote place ba frappe fiston frappe na PC mbote ka les bogards ndo ebete na yebi mutu komba le bogarde ozolo ba bien que fiston frappe nazo ba que fiston na yebi obini ibula ngazo ngisi le grand mouyaka na yebi nazana besoin ya identité normale ya mutu wana ozopesa onde komba ba criminel onde mutu ezaka beta boma donc ba kombo modèle yo ozopesa nga yango tozana besoin ya identité fixe ya mutu et bon oyo Moscow kombo na ya paka ka ni kombo mais comment na bimisa carte comment na ngeza ka mpaka ba sele junior donc soki babenga nga ya mpaka ezake ba petit nga nazaka na ba ponga atamola nga na ba petit ndeza ke babenga nga ya mpaka obenga nga na kombo oyo yanga mpaka pe anda kombo tata na nga siko yo ba kombo ozo ebisanga na ebiteza nde ozo ba komanda ape ba komanda batondi beli siko mambo yo zolo bana nga yango wana nazo comprendre to mwende na non comprendre mambo zolo bate voilà là tu peux avoir raison pour combattre les bogards so bi trésor Moscou oui na ebi trésor na ebite so na oloba mabi nde ozoloba naza na besoin koloba kombo ya mutu ndenge esengeli siko so yo na ebozwani omemele convocation na kombo le boga bon là tu peux avoir raison hein ouais wana to condamné oté to tenir regarde te place wana là vraiment tu peux avoir raison et na ebité to moni awa ba promotion ezo salama to mona ki sinjo asela ebiso promotion makasi na jet set asela ki biso Azela qui biso promotion makasi na bisi bino mais koyoka kisinjo ba propos na ya lobi ata biro affaire moko te bengi et récompenser ata na mambo ya osala et du coup ala la muki ndeko na biso ngamba braza bengi roga ateli paquet donc aza bien aza logé kitoko c'est pas grave baya ki soki lobi c'est pas grave Congo eza munene na Congo na biso code na biso ezaka 243 bango ezaka 242 donc tozolo ba kombo Congo poto kombo biso toleka RMP Zaïre mais to a drapeau moko te carte biso salela za o bango ba salela raté donc alors biso na roga toza na rapport te ya eloko te donc soki kutu mambolobi na bonne chance na roga
ba congolais ya Congo Brazza bo pesa roga chance azape lumière na bino ya Congo. Non. Bon, atondisa masamba débat mais nazo pesa communiquer boy ba partir à les 20. Donc Brazza nezo tika la polele mongali wenze nini sibiti nini miibi nyoso bazana ili ya ba mongo ba okatsa ba oyiba ku. Pour tika la polele na jeune garçon ozala te papa maman ba ozala. Ba ozala awa po bazana besoin ya ba yoka la bonne musique. Waneza fête ya musique ya Congo eza mama ba jeune te. Mais si vous l'équipe mbala moko na beto l'histoire qui s'injure c'est comme si on a pas so rata comme on est. Tantine Christine, oui, aza baoba ya makambu oyo. Pe tozolo balelo na promotion. Sikoyo azaki na accord na nani? Ah, ça reste à vérifier. Ngana to solo mamna biso moninga sona ndo bimisa ba vérité luka makamba téléphone ibando benga benga. Ya ona lingana ngate koloba manga mususu. Okoyi koloba. Ofinga bagolo bofinga est-ce que ngape na tali na moni pe place bagolo ba sala émission te mais ya lobi ba benga ba menace te mutu akofinga kisinjora te ba menace mutu oyo ofinga kisinjora se kaza ignorant te eza mabete apporter ki pe moko dans zomi na moko kati ya 100 donc aza mutu pe to koyi kofinga te zaka ke tant musu sera komi précis et musu fa futa ndako akomi précis mais est-ce que kisinjora kozamba bon mais nyonso eza mbongo d'ailleurs avant d'akoute pas nayebi te yo lokoko ma chef du quartier oyeba mapango ya bato nga na oyeba te mpo nasala te nga asalaka kaka na nkombo afe nga nanga goigoy yo mpo olingi nkombo omi yo mpe goigoy na nkombo ya bato nde omoni biso ebe oyoka sita naloba Cédric Mbala lisungi ekimelo nanga mpo akabela ngai boyo kasi na lo bango feli so na bi de longues jambes merci beaucoup de longues jambes na PC mbote place aza na bi ke Chancy Luonda et puis équipe mobimba ya ke au télévision vraiment d'être là bo so aime sous l'eto sous là mais soula na moboko vraiment et yango wana vraiment tozo citer déjà to comme déjà citer na ebité message nini oko garantir bandeko ba Holanda biso parce que le autre jouer au moins likolo toza pena likolo garantir ezani ni ba na la bonne musique au ba ozi la pena le 24 ba golona ba gladiateur toza la précédé lelo soki tozwa bato maboma ningi na mokili po balanda ki baninga Frère Gola akosala eloko oyo ekouta kati na ye. Nzamba pambola mutu nyonso ndenge moko te. Donc nzamba za na mukolo moko pe. Ndenge moko te pe mukolo moko te. Eza bato musu bana ba miya, bato musu bana ba million, ba musu pe bazana eloko te. Bato musu pe nzamba zo pesa bango à manger et à boire, les crédits et les mégas. Donc même soit c'est limité on a nzamba zo sala ka bazo vivre l'essentiel sur olali ola mukilo bidon biso tokolinga. Frère Gola asala ya kolula te pe to kolula te to sala kaka oyekuya na yebi oyekuya na yebi ke bato baza partout dans le monde baoya mon vieux Stani Lukusa charge à matadi a ozala ya paka to mona ki carnaval eleka ki journée à lobby bande ko belé bande ko ba ke Frère Gola na ba fan te mais niveau to mon to komi 19 to komi 18h je crois 17h 18h boy ba billet sili ce ba fan ngo bazo bima na ba cimetière to ezaka bato normal po ngamo na zaki wana sur place carnaval ezaki lobby ezaki pena somo nga na monité na oloba ngondeni nga na mona ki yango te na yebite kasi bande ko belé ba oloba ke Frère na ba fan te Frère na ba fan te to ebite banani ba ko ba yebi ke mutu to oloba yebi ke Frère azana ba fan po to mona bato nyonso bazali le c'est grâce à Frère génération nyonso to mona grâce à Frère pour les lieux comme imagine au signé yoma eza pona faire lelo pende bokuma osumba ba kabelo cher po fimora bandarat bino tu bolulia ngape fona koma na kabelo tia na face lelo pe koma na donc eza ke faire azali guide ya mambo nyonso eza te to ko baba o bazoya na sima baza mabe bango nyonso ba osala musique mais aka na mutu moko même na classe eza aka na les premiers de la classe il faut azal donc yango na place la capacité ya mutu les premiers to ebi ke les premiers de aba bimisa de te moto ya yambo. Donc les premiers toqués on a français tous on a lingala moto ayam pour ba français to comme autant na livre et comment peut ça libom
on se voit dans zone na tant compliqué. Ya. Voilà, j'ai dit des nuances bataring moto ya yambo mutatika rumba na défaut ndenge ka balobela rango kombo ya Jésus komi ko bangisa donc komi lo wa comme okina ndawa ngango lobi au nom de Jésus au moins ndenge nganga obenga no mbango etande kombo ya Jésus des nuances tu que le 24 vous allez vraiment sortir tu ebite to kabwaje mpaka na ebite bambote na banani po na ebike so na peso bambote atolali vraiment bato ba retenir kaka nini te bato ba retenir que retenir que le 24 vraiment tout ça au union son la délégation ba uta bwende ba senga fait balala so yango fona tout na place à kolala koza pour ba na ba Marie José Bokunza Pelazawa na bana baza vraiment ba yaki ba na bana na ba na bana Mireille Totokani ya Carlos Bila na vie ba tutu Christelle Matazikanda ya maître Tchereka 15 na boutique na bango Dover coopération donc batunanga tout ya Turquie bienvenue Swele mais c'est penalty et puis champion Rino Mabanga donc na vie Turquie et Golongwa kuna kwento bazai de les noirs roya et puis ce total nana Badra Jumbera barozala to ebi que jour on a vraiment bagoulois ba gladiator na vie que tout ça du cœur na tout le monde au aroya pour ayoka la bonne musique. Voilà, il y a pas qu'à et tout cas non déjà mais ça se joue sur tous alors soit ensemble tout solo là on peut na kimia parce que l'autre ali mercredi mardi jeudi mardi donc jeudi tout na 10h jeudi na 10h tous attendre on peut soit à 45 minutes tout solo et ça na maramusu o tous comprendre té on dit biso bagulwa to linga na biso ferete vraiment to linga ka o ekuta katina pour ça to linga to soutenir nazolo ba batu mutute biso bagulwa toza ba matérialiste toza ba lokoso au mona mutu mom na te ba lox moni mutu lox a lokoso et ali babe mais on va finga biso ben capable na capacité au faire azana ngo soki biso moko bagulwa pe to prendre conscience que mutu to ana ngo capacité na ezabo ndema mususu donc ya olobeza maintenant olobango jeudi na 10h donc 10h na jeudi oh so écoute ko za dire que ya mama minene ponga so na bimise indaka mais indaka mabe ebeba kama be o indate c'est que na moni ke o chape ba fan quoi indaka mabe faire partie de amutu te mais wala mama na tenga sina tika na musique kala o chape libaya po mutu rezadi awana esi te ngana yemba fort litanga vulekanga maka jamais na espace dans les vita di kando batu musu ba leader na bokesa nga liki bam na suki na nga wana na pesi na mon président Mbote ça et puis type Bukana millionnaire donc on a pesi batu Mbote à la prochaine. Merci beaucoup Yampaka, merci à tous nos abonnés, à toutes les personnes qui nous soutiennent, merci à tout le monde. Joyeux anniversaire à toi notre président de la République Fachi Beton Mokwantombolo lelo pena mokolo na yo mbotama elamu nzambe abakisila osusu maele koleka et apesa osusu apesa o lisusu posa ya osala su musala oyo osala biso pena musala kitoko. Merci beaucoup na bandeko nyonso bozaki scotché branché. Merci beaucoup à toi Trésor Moscou, merci beaucoup à maman Olga Moboko, maman sociale, maman Ebarapo Sabana Sake Bana Basenga. Merci beaucoup à toi maman, merci beaucoup à toi derrière la caméra, Dieu merci Maemba, merci à Richard Mepé, merci à toi, merci à tout le monde. Ba découvrir Ngarabiso, beaucoup continuer ko s'abonner, au tomber la vidéo ba liboso, au s'abonner, au appuyer la cloche de notification et chaque fois bénéma la biso bando kota au bando recevoir yango. Merci beaucoup. Bye.